Si vous likamba Honorine, ça veut dire que na âge où il y a 11 ans, jamais Rosa que a linga mobile tante non. Et ben on a manipulation, il y a cerveau. Ça veut dire que tant moi na ya ebisa que maman ngana ina longwanda ku papa abimaranga. Ça veut dire que yo ole ozana makanisi ya kibo mama detini. Yo personnel qui. Na mwana nanga aya ebisa nga mobile no abimaranga. Donc protéger moi nanga. Donc ben moi nanga ebisa yebisanga. Donc ça veut dire que moi n'attends pas comme il faut se sentir en sécurité. Tant makambani banda tant ka honorina ya parce que papa na bazela que yo mwana apkolate. Tout temps moi na ye déjà banda déjà batouchement. Donc ça veut dire que honorina kolina ngo titi comme tela 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quoi le mwana ndako na 17 ans pendant 7 ans à d'attouchement. Réaction à maman na Porsche. Quand on va essayer de faire bon, ola soit zaki mwana na ye peut-être les gars sont différents. Mais le quoi za mwana na été ye ola zwa mona anglais mususu parce que ça va anglais belé parce que tant déjà mobile na zubi mana mwana ça veut dire que ya zwa mona anglais ki bombanda mbara moko banda ka jour wana. Les encadrement nous on va na téléphone na biso et belé ba ya poto. Et si vous avez si vous fonctionner. Ok. Et bien, il y a pas de petit tante mo ba yibaka ba mimi kana masolo. Et bien, il y a petit tante mo ça na vitrine, net na Belgique on a pas tant yo ye. Tant ba bengi sur des jeunes filles ba que non, il faut kota na masolo. Maramo ba initiation, maramo izaka initiation. Donc ça veut dire que oh les gars qui na muto à Porsche, to yebite les gars na muto à Porsche a sali oyo. Parce que soit une tension bon mamutu alingra zo mundu kia solo na ba chasse on se coopérer na ba soda mo a hope so o solo a peso mundu ke parce que azaki une tension ko bomate akina benzo ka zo mbongo parce que mutu azana tension ko sala mabe a zo mundu ka plastique azaki na ba difficulté azaki na besoin ke asimam parce que pourquoi mon acte on faut on a déjà dépassé ba bensi ba maman na biso ba bensi biso. Si à l'époque, ba tonton wana mibali ya ba maman na biso. Osala biso ba touchement. Parce que donc ça veut dire que basi bazala. Il faut dire le kanango ebisanga. Na beto le solo mo abongo. Ngako te eleka ki na activité parce que na chaki barrière. Mais ebele bazaki na choité. On dit ba papa on dit ba yokana ka. On dit à l'époque on dit ba yokana ba ono Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des ouvrages durables et modernes à la hauteur de vos ambitions.
Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le Grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Koffi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour notre confiance, notre considération. Vous savez, vous êtes belé, vous avez besoin à travers notre chaîne YouTube. Sola Vérité Studio, chaîne YouTube, Oyo et la Rabino Info, Nathan Relvin. C'est bien sûr un concert, barbecue, album, single, société, cohésité, te contacter biso pour la promotion et l'activité. Nous avons un concert belé dans la France. Nous avons 7 billets. Nous avons un mois de novembre. Nous avons une date belé. C'est le grand prêtre Soleil Guy Van Bran. On a un rendez-vous le 13 novembre à Paris. Donc, nous avons Parisien. Nous avons bonne musique pour la place. Rendez-vous avec Soleil. On a invité. C'est Koffi Olomide, le Milt. Nous avons comme invité. Puis Ferregola. Les padres et pères, nous allons comme invité rendez-vous le 13 novembre à Paris avec Guy Van Bran au Soleil Wanga. S'il vous plaît, bonjour, bien. 39e anniversaire, il y a Quartier Latin avec Koffi Olomide, Quartier Latin au grand complet. Invité basé Belé au Balika dans Quartier Latin, alors qu'aux Angate, ils ont 91. Sumba billet na yo déjà tout coup on a bisonio sur la pesi bana 91 nyo son beauté. Ba play ba noko tout ya 91 tout coup le 29 novembre on a fête à Quartier Latin International avec le mythe Koffi Olomide. Bonjour Babi. Tous ana Tidiane Mario le 8 novembre à Paris pour la première fois na Bataclan. Tous ceux qui na Congolais nyo sur Brazza et Kinshasa bonjour Babi na bino tout coup na Bataclan avec Tidiane Mario. Wato Kabanzembe qui toka célébration live avec orchestre au grand complet à Paris pour la première fois à Paris Bataclan. Bonjour Babi na bino s'il vous plaît. Mon amour à Gims, ça a 5 dates à Paris la Défense Arena. Incroyable, 5 dates incroyables à Paris la Défense Arena pour la première fois. Banda France à la France, artiste il y a 5 jours. Dernier jour, ils ont lundi le 22. On a concert le 19, on a concert le 20, le 21 et puis le 22 à lundi. Donc, mais samedi, on a 2 concerts. Place au billet Tikali, ils ont samedi dans 14h, 17h, 18h. Donc, selon Sumba billet qu'on rate événement historique côté Maître Gims, son excellence, monsieur l'ambassadeur, comme histoire, en décembre, au monte au pays dans niveau.
Tana frère Christian a pesi biso titre ngolu ezo pambola biso na misala ezo pambola biso na banzela na tongo nzembo kitoko asali frère Christian na titre ngolu dosé na bande konyo so botala biso boki ne bo consommer nzembo bo partager bo pesa en force pour faire en vidéo nzembo kitoko ezo pambola bato ngolu avec frère Christian. Merci pour la confiance dans considération bo sala biso bozé belé bona na biso senet pour moi merci. Oui, bien, gagné ma sur la vérité, église au milieu du village. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Miss Toula Peso, bonjour. Bonjour. Ça date, hein, toi, yambo sous na fauteuil jaune. Remets-nous, dis-moi tout, pas maman Mimiche. Kenga linga fauteuil. Linga couleur non. Ah, yo linga fauteuil jaune. Linga ou. Ah ouais. On appelle fauteuil un peu avec toi comme oh vraiment ça la moi le moins bien. Ça la moi le ouais. Les autres tant to yambioté. Linga l'auto yambo to analyser sur ba actualité tous les ans à toile. D'accord. Surtout maman de Konabiso Honorine Porsche. Et puis tout bon ici Madame Elombe. Et puis tout Simba. Côté la musique, puis les rois de la forêt, tout est en France. Tout le capable point de vue, non, parce que moi, quand tout ça, l'émission, Miss Toula Peso. Mais sinon, il y a un santé album, non, autour de ça. Ça va, album, mais ça toujours, wana. Bon, s'abonner massivement, na chaîne, nanga, Toula Peso. Et puis, bo aimer, bo commenter, ça, banzembo kitoko. Les albums, il y a 13 chansons. Donc, ils ont vraiment banzembo kitoko, ba rumba ya kitoko. Donc, voilà. Tout ça, pour la promotion, tout la promotion, il faut que tu aies le temps et puis, quand tu as un clip à kitoko, donc, bo cliquer na cloche na cloche, pour tu aies un clip, il y a kitoko, et comme il a bien baramoko, voilà. Très bien. La vidéo de ça, ma sur album, c'est pas une banzembo. Malem, toujours bunda na malem. Oui, batu bazo découvrir nga les jours au jour. Vous comprenez, batu msu ba yeba nga te, msu ba komo découvrir, donc ça veut dire que tout la batu tempe ba yeba nga tant que artiste. Et yango vraiment il on azo bete la cité. Donc batu bazara na image na nga te analyste, hein, il faut to mema bango pe ba yeba ke na ya télé parce que je suis artiste. Na ya te pour naza analyste. Il faut batu ba yeba aussi la différence. En fait batu ba yebi nga tant qu'analyste, mais nanu ba message na nga tant qu'artiste te. Donc, il faut découvrir nga malem. Oyembaka. Tu te rends compte que na yembaka. Donc, ça veut dire que na lingi, na lobela mingi pe art nanga, que na tikalaka mingi na analyse, na ba analyse. Vous comprenez? Donc, naza artiste, na ya télé parce que naza artiste, na ya télé parce que naza analyste. Donc, batu bazo attend ya redécouvrir banzembo nanga ba découvrir artiste tout simplement o bazana besoin ye banga tant qu'artiste vous s'abonner na compte nanga ya TikTok Toula Peso parce que na des comptes TikTok compte nanga ya Toula Peso vraiment zakaka artiste ezana lobela makambo suste kaka banzembo nanga kaka musala nanga artiste ba ope balingi ba ye banga tant qu'analyste boké na Miss Toula tout simplement voilà. Très bien. Voilà, tout ce qui n'a pas d'écoute pour la rabisso. Bocha Miss Toula Peso pour l'album na projet na auto mystère album nanga eza mystère bo découvrir boyo ka banzembo bo commenter soko sepeli na nzembo po banzembo nyonso presque eza banzembo kitoko o sepeli na nzembo o commenter o che j'aime. Okay, c'est gratuit. C'est bien, donc, qui ne peut consommer, peut ça effort, ça va mon quoi, congolais, soit imbara bien, qui ne peut pas banzer mon un album Mystère. Mais pourquoi Mystère? Mystère, c'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, en gros, ça bien. Vous comprenez? Ils ont été baillés par nyonso. Donc, moi, je suis une femme, des batumsus, va considérer Kanga, qu'elle est une femme mystérieuse, parce que baillés par vraiment gâté. Et on a le bagage par rapport, il y a image au batouazuranga, que je suis une femme mystérieuse. Donc, on a mon album, on peut appeler ça comme mystère. Mystère, c'est nyonso et bombana. Nyonso au batoubalinga. Et là, on bombana, ce que batoubalinga va découvrir. Vous comprenez? Donc, surtout moi, s'il faut zara mystérieuse. Il faut pas qu'à tebaye bara nyonso yayo. Il faut pas, moi, si, basala pour azara
abomba na rapé ezaka te kasonga na oya kosala ba analyse ke bat ba yebinga non na pesa ka image tant que analyste nazo répondre na ba question rotunanga mais bat ba roye baka nyonso yanga te bat ba roye baka te na bimaka nani bat roye baka te fréquentaka nani non moi si tango zo bombaka elingo baté ko za hypocrite ezake il faut tikra batu na opesa batu elengi moko boy gu moko boy ke ba yeba pe nyonso ka ya yote ko ya peka nyonso ka ko exposer na réseaux sociaux te parce que si on expose sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que ozako teka personnalité na yo. Yaka na réseaux sociaux loba o eza important. Mais ok o dévoile ka ba sentiment na yo, dévoile ka mutozo bimana yo, dévoile ka ba sentiment na miso batu. Vraiment pour na moi si eza kitoko te. Moi si faut na côté moko mystérieuse. Oh bah tu vas linga ba découvrir elle est comment, elle fait quoi, abimarana nani. Donc ça veut dire que il faut moi ça za la bongo. Mais le autre moment on a ma photo pa ko la mutu ba nyoso ba yebi. Donc parfait un mutu parfait et c'est pas bon. Ba c'est le roi n'est parfait na yo. Il faut solo na yo que bien soit ba marque pas faux par la. Regarde kalabalo solo kitoko tshaka nini na bana lo ba liboso. Bana na comprendre na lo barate po solo na nga feza yanga. Donc azo bima avec mistura le kaka. Vous comprenez quand nous l'oblige comme parfait, c'est très important. Bah roye baka nyonso ya yote. Vous comprenez batunde na kamorande ba se belé ba ka ko exposer nyonso ya bango na réseaux sociaux. Moi ce ko exposer nyonso na réseaux sociaux. O exposer bolingo na yo te surtout sono atio alliance te même à ta alliance, il faut toujours protéger oyayo. Ndeti nga na za femme publique ba to ba yebi ke na za femme publique. En tout cas soki lelo na soki na za na mutu Lingate na koma na akoma pe public. Non, il faut na protéger. Ye ayebi kenga na za public, mais nga na olinga na protéger ye, na protéger kibo moto na ye en fait. Yango ne en fait pouvoir nanga et ozala moto azananga. Ça veut dire que soki na bimisi ye de perdre mo lo mo boy. Ke batu ba ye ba. En fait batu ba olinga en fait moto yo bimisa, il faut pas en fait moto musa ozala na ye alingio mais tellement ko exposé aza pe na ba côté mususu ko za faible OK ba ko atteindre facilement pour nous protéger donc il faut azala à l'écart ya makambo osala azala à l'écart na réseaux sociaux il ngolo bateke na lingi te il ngolo ba non na protéger relation na biso na protéger bolingo na biso tout simplement Tout bungisa madame Elombe nabi ke wandota la vidéo na ye atiki biso que son nom repose en paix et puis famille na ye to présenter bon ba mes condoléances na bande ba camarade ba ibi la réaction na ezaki ni tant mon aki madame mona kofi atiki biso madame mona na bande ko na choc parce que na landaka ye na sepelaka à chaque fois tanga salaka ba vidéo na ina bana na sekaka mona za mo ke ota la vidéo mais minu nyoso libanda tellement que ils se pelisa yo comportement na ina bana vraiment tant na yoka ki nouvelle ka kufi vraiment choqué en tout cas choqué batu nyonso pour batu akota ye batu na mitema mutu musa roza famille na yo te mais façon d'être na ye au moins que akoti yo so zo mona yo zo sepelaka c'est ça donc liwa na vraiment est mystérieux je pense que Liwana e koti makambo ebele koti molili spiritualité za na kati donc makambo ebele za na kati ya Liwana e donc comprendre donc voilà pour nga na moni ngo eza plus spirituel tout simplement eza plus spirituel en fait et le renier la chose plus spirituelle pourquoi je me mona spiritualité Liwana eza naturalité pour na raison pas nga eza naturalité bon ba maladie mususu mingi donc maladie à 95% ils ont mingi spirituel ozo comprendre surtout ba maladie à siko batu ozo mona ba maladie comme ndeti uniforme et kokana donc ça veut dire que ba ndoki ba profitaka na mopepe moko boya maladie po ba kota kalezaki AVC ba tout ba ndoko faka na AVC ah ouais mikolo comme cancer Mikolo tellement que AVC te liboso kutu ba 1900 et quelques ba tout cas sida au moins soit akufi sida et puis ba sida on ba akufa mona basi na ba on mbale musu ba otikala bazana ba on sida te ilo ba donc suko yo kindo kiko donc ça veut dire que bando ke ba ko profiter na mo pepa maladie moko boy po ba kotaka
liboso ezalaki sida tellement ke bazwi batraitement tout et comment il AVC AVC soko monika muta akufi na AVC AVC sikoyo ekomi sikoyo cancer parce que sida bato bana ume ya mwa muke cancer sikoyo papa soka ba découvrir yango ekomi na suka. Imagine toi oza bien soka ba ova nango 20 ans ova na 20 ans tout ça il y a mystérieux il y a spirituel. Ça veut dire tant que ozo découvrir yango une semaine pe ozo kufa. Donc ça veut dire que yango wana batu fo bazara mingi ba prière. C'est ça. Toujours sakana botozo toujours lobaka. Il faut prier. Donc ça veut dire que et là on va protéger biso et la prière parce que spiritualité bazo kotara na ba maladie ou eza connu po bandoki ya famille ba se lavara main. Obi ke siko bakanga so bandoki te. Bon menacer bandoki ndeni po so batali o cancer. Moi donc ça veut dire bandoki mikolo baza l'aise. Ba mikolo bandoki nyonso baza na bon kimia po baza eloko muta ya menacer bango te po ba ocha déjà maladie na nzoto ya mutu cancer o nini boy. Donc ça veut dire que moi muta soupçonner ndoki moko na famille aza susute. Ya wana ba maladie mingi ezo kota spirituel ba ndoki ba profiter na ba maladie o eza na mode to ba ba maladie ya mode. Ya wana to sambelaka. Donc to sambelaka sikoyo ba ndoki ba ko profiter sur na ba mariage. Soko bali kaka okufi. Soko bali kaka okufi. Soko décider kaka na lata pile en lit okufi. Donc ça veut dire que et loko no soto ko sala ezala libala ezala nini faut nyo soka to cha ona mabondeli. Ozo comprendre. Ezaka te pona lo bali kambo maluli lo bana nzambe faut kaka na lata sultani ou bien na simba na cha bible na lipeka ou na bima mama prophétesse pona pesa sango ya nzambe pona conduire batu na ba prière non. Donc ça veut dire que il faut ça tous constamment il on se to sala olingo bima sambeli olingo sala bo sambeli parce que pour tout se protéger. Ça veut dire même à terre olingo que se protéger pas banganga kisi. Donc nganga kisi kuto OK komite kalisusu. Donc muto ko a protéger ka oya ko éloigner ba mupepa ba maladie ebele ils en ont nzambe tout simplement. Tant au monde on une Porsche na Congo a braqué banque mais aza allemand avant en Allemagne maman bana 4 mais a qui braqué na Kisasa on comprenait ni na mutu nona et là ni a di bosso et là que na mutu non et là mo o ele nga na mutu na biga za courageuse o ele nga na mutu OK pour na okamwa mais je pense que ça il va penser à battre belé c'est tout simplement oui tu as eu ba problème na été nga naza pona ko juger te naza te pona saka ba live ne ba simso ba so sala na juger non eza tu as eu le cas na mutu na été ba problème nini wazaki na mote aki emso na ba problème ko senga eke choisa te ebele ba kenda ba kisa na ba katana ta 100 francs ezate ozo ba tinana osunganga et yana ba moni biso za okina famille okina kisa bo ozam donc ça veut dire que soko memi mbongo na yo te ko muta kosungwa zate. OK et là ba tu mususu ka keke chasa yende mutu fa sunga mais ba moi ba ba sunge ya te et comme un moment donc ça veut dire que voyage na yo il faut la programmer préparer tant to kenda ba voyage il faut tout ça préparer et bele ba ke voyage kuna comme kuna tindela nga 100 euros tindela nga 200 euros donc ça veut dire OK au dépenser mbongo oyo calcul na yo au déborder na calcul okomo defana mbongo na kini OK okomo ça ko tani ngo hotel OK kishasa ko musala ba sadaka les bandes tango yo ko moka ba 200 ba 300 ba ba mo pao même pas un mois mbongo sili et comme ba copine bele ba benga ka tindela nga 200 na mobulu na kangami donc ça veut dire que oza oyo bongisaki na o ndongo kuteli kuna na kishasa ba yebi valeur mbongo te monde biso awa te yebi valeur mbongo bango ba yeba ma valeur mbongo te donc ça veut dire que tant ozo kabele déjà $20 ozo mona ka $20 moi na poto $20 maman $20 eza journée et mso journée mo bimba musala ozo comprendre donc ça veut dire que bazana eloko te en même temps pe ba yebi pe valeur mbongo te
Ya we kango $20. Ya we habite combien kaka. Muto ako galérer na musala pendant combien de temps pour OK musala na malili ka pour gagner $20 $30. Ba ménage wala msuza ba 3 heures kaka. Na journée 3 heures wana 3 heures wana moi 30 euros na 30 euros. Na 3 heures. Msuza oki no sala. Au gagner 30 euros mo ke sala 2 heures trajet à 2 heures de route. Et puis musala makasi. O bando pangu. Siko 20 euros wana ongana opesa yo za salaire nanga. Salaire nanga msuna malili na kenda osala côté mo be msuna sali trajet 2 heures du temps. Ozo comprendre baebi en fait baebi valeur mbongo te en fait. Siko batebele ba kenda kisa calculer ba salaire nanga ba côté comme la kuna e kokaraté. Ozo comprendre et senga ke maele sukiyo. Parce que ils ont ba famille ils ont ba tumsu OK oyebi même osuki na grand frère na grande sœur. Nabi grande sœur nanga a opesa ata moi 1000 euros ata moi 500 euros ata mani mais za ba tumsu akeki chasa azana yende mutu fuba apesaka azana mutu oteke soki problème akosunga esenga ka babenga susu ba camarade ya poto babenga msusu ba connaissance ya poto na kangami na ebela babenga ba kangami na chasa tindiranga 500 euros na zongi na zongi sela yo parce que bazana batute donc ça veut dire que o eleka ki na mutu a poche to yebite o eleka na mutu a poche asali oyo parce que so azaki na tension boma mutu alingra zo mundu ki solo na ba kishasa na so coopérer na ba soda mo a hopeso o solo apeso mundu ke parce que azaki na tension ko bomate akina benzo ka zo mbongo parce que mutu azana tension ko sala mabe a zo mundu ki plastique te azaki na ba difficulté azaki na besoin que asimba parce que pour comme na acte on faut azaki déjà dépassé biso no so to OK kishasa bo katani pe mais to jamais to zo ba idée on poche azu so moi mutazui ida bongo seka komaki na suka donc ça veut dire que ngana ko vanda teke na sala live na sala live na ba mona mabe ndoki non pourquoi o condamner mutu ebi vina ete oyebi te na moment wana nini problème ni azaki nango pas passer quoi comme tina étape wana donc tous arrêter l'habitude de ko juger batu ko condamner batu tout de suite il faut oyeba ko sola mutu eba qu'est-ce qui s'est passé problème ni nazaki nango danger ni nazaki nango senga ki akoma tina point wana. Donc ça veut dire que ngana ko condamner te na zanzambe te na ebo eleka na mutu na ete donc batu pe batika ko condamner po biso to saka ba masumu donc to saka ba masumu to sala ke belé oyo soki to bito tandangwa wa memo bulu donc batu ba saka ba live wana bana makambu même ba sala ya mabe ebele depuis bo mona na bango ti bakola. Donc ça veut dire que soki mutu elikambu koleli mutu boluka te bo condamner mais boluka boyeba pourquoi et comment. Et puis ceux qui peuvent guider mutuana même ceux qui peuvent ça y va conseil toi changer pourquoi pas mais le oui ba osambise pe lelo na chambre nae to moni pena ba signe ya nzambe te puis après pas lobia croire na nzambe te et ozo analyser oui que na poton pe toza na monde désert au kabwana to ibanité état spirituel to ibanité musu ba chrétien ba musu ba sala ba impact musu ba nani ba les avis privés na to ko jijango te mais tant moni na kata chambre na ba noir et puis ba signe wana ba manger na kata chambre na vous comprenez nini oyebi croyance ezare sika oyo koleli isika oyo kolinde eko guider yo na croyance biso to za ba chrétien parce que to kolaki na famille chrétienne ba oncle ba tante ba sambelaka automatiquement aux chrétiens c'est important dès le début bana fo mi ma bon sur la famille na ko so na bote même la famille musulmane na oza musulman donc ça veut dire que ça la choix na muta fait na sali choix te na kuti yango na zui amen so ki na kutaki famille ezalaki musulman na yanza musulman so ki famille ezalaki bouddhiste na yanza bouddhiste so ki famille ezalaki to ki na nganga famille ba nganga na oza nganga so ki famille ba kisi na oza muta kisi donc ça veut dire que né na chrétien parce que na kuti famille ezalaki chrétien. Vous comprenez? Donc ça veut dire que moi na tanga zokola arozala yesika kuteli sika ndenga oza neti ngabana nanga de na chrétien automatiquement baba chrétien tanga bazokola babi na mima ba to ke l'église ne babi ke toza chrétien donc soko moi muta koti ba baba kisi c'est que famille eza makambu wana akoleli na ndenge wana mingi pe bakenda oluka na ndenge na bango mais mingi ezaka ba parents to ba guidara mwana esika ya komeli esika koleli ezaki ndeni environnement pour akoma na niveau wana
mususu pe ezaka déception mususu pe ezaka tellement kutana makambo mabe. Donc ça veut dire que ozondimela lisusu nzambe te. Tellement okutana ba déception et okumba okende oluka consolation quelque part. Pas ba camarade, pas ba entourage. Ce qu'on s'occupe d'un entourage à ma belle, c'est ah, tala nga kutu nous wa kimia tala kutu nga na sala ka boy na pratika ka boy papa. Yo pe abimeka et salo bien. Tellement ozana balaki sa ou bonzambete. Donc ça veut dire que OK ko zwa consolation, que ko zwa fréquentation moko boy la ki so nzela moko boye. Et msusu yo ebite ke za mabe, mais za mabe. Parce que azaki na muta ko guider était tout simplement et si ka komela ki ba guider était et si ka komela ka kuta na obstacle moko boy et permettre que azala encadrer. Vous comprenez? Et belé abaya na poto et si ka o ba komela nde et même ba ona ori attention moko boy. Parce que tant muta to relation amoureuse a kuta na inayi tant ozo ya poto oyebi mutu te oyebi mboka te nini te. Oko fonctionner par rapport les sika oyo komeli. À l'époque batunu so babeng sa bango na ba époque kutu oye mono débrouiller quand les alaki il faut zalaka quelque part pas attendre pas ndeko. Quand les alaki teneti lelo ke batu ba comme belende bino bo tondia batu bele ba tondia te quand les alaki batu azaki mingité ba noir ba ki mingité. Vous comprenez? Donc biso to ya poto ba jeune fille ba zara belete. Sikoyo tango bino bozoya biso kutu tango toye to kuti déjà ba maman na biso bazalaki ba tante bazalaki mais ya mingi pété sikoyo na biso tango ba bengisi biso tango toye ba congolais ba kina ba mingi té boye poto bo monike bozara msuka ba donc ça veut dire que tellement boye bani ki ba congolais bo sali bo sangani po bozande ti belé mais bozaki pe belé ka té poto kala tango biso toya ki ba congolais ba ki mingi té. Vous comprenez? Ça veut dire que mibali na occupé le solo oyo ke ba viola qui est soki ni c'est quoi toi na biso après spirituellement dans tout solo tout ça spirituellement chambre na ça qui vraiment chambre ça veut dire orientation ça veut dire que muta encadrement zalakité donc ça veut dire que esika komela ki et permettre que alanda encadrement bien. Parce que Azaki na 11 ans, soka landi encadrement bien à Rosala bien. Très bien. So moi na ajoana encadrement zaki bien parce que nous devons encadrer correctement Azaki. Parce que 11 ans aza mwana. Même à l'obiki obak matake âge zaki 11 ans oza mineur. Ozana no mwana na 11 ans bana msuno babima règle té. Bana msuno babima règle na ba 16 ans 17 ans. Donc ça veut dire que 11 ans ozana no mwana muke. Donc ça veut dire que na ajoana bako manipuler yo, bako kipe ko éduquer yo. Très bien. Mais ne batika ki une nuit na autorité na biso ba policier na koloba na habité so ezaki ba policier ou ba soldat ou ba na moka tout ça mais tout mona ki ni na kata mutuka ya l'état. On comprenait ni sur ça. Analyse ni ça. Mutuka l'état na mutuka ya la police so ya la poste ya ba FARDC so ya ba pas na d'accord te. Même à Tazaki na tort, a comme une raison, parce que Bambila, rôle na bango eza ko protéger population. Ah, on a pas tout ce qui problème, ou benga ni mbila. Ce qui même mobile a commencé à menacer tout de suite, aux alikantika na benga mbila. Pour éviter que, si on a benga mbila, on la protéger. Donc ça veut dire que na Kinshasa, ce qui problème, ozobanga memo benga mbila po oyebite msumbila oka yemta ovioler yo. Donc ça veut dire que bambila ya Kinshasa il faut ba encadrer bango le souci, il faut donc bazwa formation ezaka ate kosimba munduki ndeko bala kisabino ndenga roboma formation mususu eza comment se comporter. Ça veut dire qu'il faut bazwa formation comment se comporter na population. Formation ya soda ezaka bon bataka sa formation soda ezaka ka bala kisabino simba munduki ndenga kokima ndenga kosala ba physique. Non, formation eza comment se comporter. Na petit peuple. Surtout. Donc ça veut dire que mbila eloko ni ko sala te.
Donc ça veut dire que oh bazora formation wana te, il faut ezara na ba remise à niveau. Chaque 1 an, chaque 2 ans, il faut ba soldat oyo baza en poste. Il faut basa la bango remise à niveau. Pour batali sara bango, il faut ni bokosa, la te. Il faut ezara tout le temps constamment, il faut ezara ka. Il y a raté aux formation, ba soldat musu baza formation il y a 10 ans. Ça veut dire que remise à niveau ezate. Il faut basala ba soldat wana bazara na remise à niveau chaque 2 ans. Chaque 2 ans, il faut basala remise à niveau, balakisara bango ndenge nini, recomporter boy. Vis-à-vis la population de se comporter so okangi mutu et là on est à liboso ko sala. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps former, formation, école et si la raté. Quand c'était que so ozwa ki diplôme et belé bazo ba diplôme omoni mayele ba lesa yango mayele zaneti mutu il faut ko lesa yango mayele ba lesa yango na ko tanga ba livre. Yango mindele basala mindele ayebi ke même na zu diplôme il faut na lesa mayele nanga siko ba africain baza so déjà tanga déjà na zo diplôme te même aux diplôme il faut mayele na yo mayele pe silaka otanga ki na il y a 20 ans passé ya makamsusu ça va t'échapper technologie ça va t'échapper. Donc ça veut dire qu'il faut nourrir intelligence no ba nourrir yango envie d'apprendre na ya tanga ya ko s'intéresser na makambo belé. Donc ça veut dire que ba soda wana il faut bazara na remise à niveau à chaque fois ba yeba commence neza boy honorer na sali likama mabe mais na minute oyo azana pa na ngana opeseka azana mabe wana sali keke na mai parce que ba déshabiller ba humilier ba tikebo et puis bato ba sali yango eza ordre public a kosali kamba bongo te ordre public tango kangi mutu faut protéger mutu likambo liboso ordre public faut ça la protection tout de suite. Donc il faut que ordre public a olinga ou te que population touchée yo ba mindele basala ngo so ba kangyo maman popa ba tio maman na mutuka protection bala moko na poto so ko sali mabe kutu so mbila kangyo ozana protection po bi ke mbila ko protéger mais moti na commissariat ti ba retourner ba question ezala mutu sali mutu mabe akeye moko tina na mbila akeye moko mitiki kuna ba zuye pe ba tie na garde à vue pe ba pese eloko olia muyibi ube assassin me ba pese eloko olia ba ile ma biloko olia kitoko ko parce que biloko olia ya muyibi na poto biloko ya olia ya muyibi ezala raté ya muyibi faut pese musuni muke te faut abeta nano non te ezala bongo te ba pese biloko nyonso assassin na oya yibi kaka elamba bolia biloko moko yate ke okuna assassin ba pese fufa muke ba pese fufa mune te bazora mutu nyonso ndenge moko il faut siko na kishasa bazana mentalité wana mutu akotikala ka mutu tango kangi mutu na eloko moko mabe parce que ba innocent pe bazala rebelle ba innocent belé bakufa poni ba beta kiye poni ba kanisa za muyibi nzore za na muyibi te bobomi mutu tant que boye ba kaza muyibi te c'est trop tard. Donc ça veut dire qu'il faut rejoindre mutu ko protéger mutu boye ba qu'est-ce qui s'est passé et le ba ça et ça mi pas honorer ni wana. Donc ça veut dire que honorer na zana tort mais acte population déjà est sali. Donc ça veut dire que honorer na ba soda wana bazana même niveau. Ben oui. Bino bo sali crime. Ko tika déjà ko déshabiller mutu ko tika. Ça veut dire ça crime. Et puis policiers mo razo ebisi fungona nan makolo. Fungona nan c'est des policiers violeurs tout simplement. Donc ça veut dire que honorer na ba policiers on a même niveau. Donc ya wana moyen vraiment ya ko de bazandemo. Honorine babengse na Allemagne à 11 ans na yamba yi mama lekina mutabengse na Allemagne atala na famille bi ba famille touti des fois faut longola mutu moko pe pona ko équilibrer ba dépenses musu ebele na famille bengse Honorine na moi na grande sœur na na âge 11 ans mais ba dégâts Honorine na sali na kata ndako ya libala ya mama lekina incroyable abimina mobali ya mama lekina il paraît ni mama na lobaki Honorine et puis akukuta na maboko ya Jomoro ya mbali na ye moko azaki so mutu pe ba système et ba gwa tout ça yimta engrais yimta diriger na banzela na bakisi ozo analyser nini na mona 11 ans apo mo coucher na papa pour mobali mama leki na za papa na ye yo comprendre sur ça avant na kota na likambo yo na ibsa yo ne kala ibane ko fonctionner kala ne ça dit poto kala OK
poto ke autant ba congolais ba ki mingi te poto moko boye na tanga ba français mingi ba bengisa ba ndeko ba bengisa bana ba yaya bana ba nani bana obengisi mwana ndeko na yo obengisi mingi obengisi mwana ndeko ezaki nango teke pona lingi mwana ndeko yango makasi te ba condition o ezaki na poto awa omoni sikoyo ba nourrice ba garderie ekoma ebele esika ogarde bana ba tonga ebele à l'époque ezaki ebele te à l'époque quand ezaki ka moko pozwa pe place ti robota mwana ti mwana mandefu ebimie ozwaka place te pona ogarde mwana. OK. Ezaka donc emsu crèche kaka na ville esika boza crèche ezaka moko. Crèche wana pe ba privilégier ba mindele. Bino ba noir emsu so sali demande. Ti oboti mwana ki école azuka place te. Ba no privilégier ba mindele. Siko nde ba tongi ba crèche bele emsu na ville moko emsu boza na tana 10 crèche. Ba place ezebele. Quand les aïka donc po so oboti mwana pour faire garder ces mois dans les problème. Donc nous donc ça veut dire que l'Africain a des difficultés, il y a makambu et belé. Sikoyo solution oyo bato bazaki na poto ezalaki ke ou obengisi mwana ndeko ou obengisi uleki na yo so zaki na mwana te o pe bazaki na bana ya mikolo mwana ou na bengisi mwana. Donc bazo bengisa yo et là, tu vas bengisa yo po yo zo kanisa ke tante nanga linga nga makasi azo bengisa nga non tante tanga zo bengisa ebi ke nazo bengisa mwana oyo po aroya ko sala musala moko bo songolo pakala ebi ke non ngade na boti mwana bena na bana mike mwena sala ezate po nana ko garder nga bana siko iloko ba idée na bango ezaka ke non na bengisa mwana ya nanga na bengisa mwana leki nanga comme ça oya ko idenga po aya ko idenga akengela kabana osoto emsuna na bima pena mobile na to ke fête et puis ebele zakto ba okende fête mo ba memina ba poussette pour muta regarder mwana au mona fête bozo bina poussette ba bogaré ba poussette na coin na bana bazukuna bazala la poussette kuna bino bozo sala loyenge kuna pour il fallait que tant bozo en couple quand même faut vivre moi fête moi faut kenda mingi banda okende ba fête na ba poussette. Je pense que sikoyo na ba fête ya siko so ko mona ta poussette mon côté na ba fête po mokili epanzani déjà ba solution déjà ezwami ebele to komi ebele na poto awa bato ba congolais ba tondi donc ça veut dire que même ata lingo bimoti kata mona pa bato ba mona na toujours mais kala bato ba ki ebele te sikoyo tango ba bengisa bana wana obengisi mwana ndeko na yo bengisi leki na yo mwana wana azoya bateke mission nini oya azoyela ya ebi ke nazoya poto nazoya pa tante nanga nga bengisa nga boseka linganga makasi parce que ko bengisa mutu po muta bengisa c'est pas facile muta bengisa msu 10 000 euros msu raté azobandela kaka tezui ça veut dire que mutu azoya ba ke nazoya parce que balinginga mais nzoka nde na mutu ya tante wana ezate ke nazobengisa po na lingio makasi nazobengisa yo ndeti oza domestique sans salaire parce que yo mon salaire no ka fufu ka ozolala ozolia c'est ma tante yo tena mutu nete keza salaire o tchake no tante nanga o eza bana bandeko nanga donc to vivre ensemble ndeti famille sikoyo soki vérité ezalaka na makambo yo mais ba dégâts ebele salamate. C'est la vérité ce que vous avez. Vérité ça veut dire quoi? Tant ozobengisa mutu ozobengisa ye ozozwa mutu ana pa maman na ye pa papa na ye parce que na kishasa babi ke non o leki nanga o mwana na ye a okene pa maman na ye mais yo eloko ozobomba ko yebisa mama ndeko na yo vérité ke mwana na nde nazozwa na mwana na yo po akeno gardelenga bana na poto. OK. Eloko sala bango soni ke ba avouer et musala nini oyo ozwela mwana na nga po ke mema ye na poto. Yo beti calcul na yo sans consulter famille mwana wana. Yo beti calcul ke tena zo meme na poto ezapo ta ngana banoke musala ya bando garder ba leki na ye. Ta ngana banoke ba feti na nga ya regarder bana wana.
mais moi na zo ayebi te ke na ye pona omoni mutu o akenda akosala musala moko quelque part azalaka préparé spirituellement physiquement ayebi ke nga lelo so ba benga besinga mistula il faut que nous ça quelque part voyager aux États-Unis parce que on sala musala moko bo songo lo pakala na on préparer spirituellement na ayebi ke non na on préparer physiquement na ayebi ke non na ke musala moko bo musala wana il faut boy. Donc ça veut dire que mutazo nazo que les voyages na ebi et loko nga na okende les voyages bana wana to beba baleki ou bien bana bandeko ba bengisaka ba ebi que non je vais aller ma tante même bien bengisinga azo que na bolingo nyonso ami pesi corps à esprit tango abakoma kawa ayo okuta ke non okomi mwana musala. Il faut tirer à classe, il faut récupérer à classe. Donc ça veut dire que yo mo kozana vite tant que moi no mona ke nina ki na boyinde. Donc ça c'est boy mais moi ba biso te ko za boy po e obima fo. Mais oyeli ki boy po il faut tant on na musala il faut zo bana classe. Il faut boy. Donc ça veut dire que ba tâche nyonso o ezo concerner bana wana po garde na bango yo il faut za na kati. Sikoyo koma ke bebaka tangu mwana wana sikoyo alinga sala vie na ye alingi aso indépendance na ye parce que ya omona ke non nenga nazo vivre teleti bana o bazana kati ndako na community mwana musala parce que e jouera pena mutu ya bana mwana on se rend compte que nakomi mwana musala boy ndenge ni comportement mwana comme changer yaki na bolingote déception. Oui, mutumso rolobate mais déception parce que on se rend compte que yo balingo t'es différente par rapport aux autres. Tu pensais que c'était l'amour qui muta a foutu ba billet bongo a bengisa yo quand ils a bolingo so njoka nde ya beti calcul yo zake courant na calcul o ba betela ki yote o ba calcul ya beti ayebisi pete ke ndeko na ye ke mwana na yo na yo zwa po asala musala te ozomo yango ba déception na bato ba bengisaka ezaka mingi ba déception mingi omono bengisi leki na yo. Donc ça veut dire calcul oyo salaki mission oyo salaki ki a regarder le bana ti bana banda ba classe et kokite parce que tango ozo bengisi muto bengisi ke ndina bengisi ebo na yebi ki a osa vie na ye mais le temps bana ba kola muto ana oza na parler ça veut dire que oza na bana M sur une année yebi ke le temps mwana oyo banda classe et on a un peu soulagé. Il y a regardé les gars déjà banem 1 an, 2 ans, 3 ans. Déjà moi na okola déjà comme ça. Il sera ça vinaye, ça la vinaye. Mais ce que est tombé ke calcul oyo obensa mutu est tombé bon parce que ya na conscience na yebi ka na ye pona musala te. Na ye po ya na nga bengisa inga. Siko esenga ebeba parce que mona leki na yo azumobali. Azumobali pe ifasa la vie na ye wobika bolingo neza okutena mutu bolingo il faut bomona naka ça veut dire que musala oyo bengisela ki asalaka azosala ngusute parce qu'il y a pas comme na engagement moko ba il faut kutana kana mutu moko boy donc ça veut dire akoko pesa ba énergie wana te pa na yo à 100% parce que akomi pe na vie moko boy siko mingi makambo wana ekomaka 20 date oyo mutu oyo bengisa ki nenga calculer ki par exemple 5 ans ekomaka 50 déjà na 2 ans déjà mon muto bengisi déjà a changé vision comme na mobali moko boy ba comme kutana mobali moko boy donc ça veut dire que même à garder le nengo wande on s'attend de garder la kaoba tout le temps moi à garder le suba na wana tout le temps zate parce que il faut kutana na chéri na il faut kutana bolingo ne mo boy quelque part siko ekoma kaya robeba wana ke akomiko donc ekota ka mobulu moko wana ke ba kumo yoka na susute ya honde sala ki papa sikoyo yo bengisa inga oyebisinga teke na yaki pona ki mwana musala yango mone kota kabulu yeke parce que vérité zalaka wana na kati te OK wana poto kala mais ce li solo sko ya papa comme bana mwana pourquoi poto to biso to yaka basi bazalaka te OK ba congolais mingi na ba congolaise mona soki bokomi bozan couple so ozana na époque wana so ozana mwasi ozimo mwasi donc oza bien pour ebele pa ba célibataire bazalaki banda oluka basi ba congolaise bazalaki vraiment te donc na époque wana so ozimo mobali na yo donc ça veut dire il faut battre parce que mibali à l'époque bazalaki te et puis avant que ba congolaise ba ya
ba congolais bando bimana na ba antillais tellement ba tout monde bazaki te bika so bimi na mindele o ma posole ba ma de so so makasi so ma o gugu ta ma mukua ba ki siko na vision na ba bimana ba tout monde mais à l'époque ba tout monde ba tout monde bazaki te ya ki mingi bando bimana ba antillais bani ba antillais pe o bimaneka ozo kanza mwindu mais comportement ça un comportement mindele OK ba ça na même comportement na ba mindele ba antillais c'est quoi biso te ba comportement na biso Afrique o to zana ngo ya o mibali na biso ba banda olinga ba comportement na ke azama na mosa congolaise sikoyo ele on est ça même pe basi so ozuma tonton na mo ozo ovandi na yebo vai na bino ozo comprendre pas bazaki belete do ba tout monde bazaki belete sikoyo eko sala ni basi wana obayaka poto obayaka poto à l'époque moi ba commerçante mingi bato bayaka poto na Belgique ezara mingi ba étude mais na France les amis ka ba courageux mingi Belgique ezara mingi ba étudiant ba etinde ba tindi heure otango tikali mais na France mingi ezaki mingi ba courageux ba France ba Allemagne ezaki mingi ba bayaka poto liboso wana ezaki mingi ba courageux ba commerçante même ba femme commerçante mona soki cop mo moi poto atikali na poto mais tango siko bata poto bakomi ko to tango siko ba mama wana o bayaka poto ba zora mibali na bango ba vanda na mibali na bango ba sala pe ba musique na bisonde tinga na ville na ngana zalaki ba mama wana nyonso ba tikaka bana na Kinshasa na opesa mingi c'était na ville na ngapo esika ngana ko ndenge makambo bande o fonctionner à l'époque ba mama wana ba vanda ba ndo vana ville wana ba tika bana na ba Kinshasa sikoyo bazara ba kota pe omika so ba congolais boyebani ke moi 10 congolais 20 congolais boyebani bo sali moi neti ba association ke bokutana ka association ba congolais tout siko ba mama wana ba komeka ko bengisa bana ba sali musique na bango ba bengisa bana o batika na ba Kinshasa ba opi bazaki na bana te ba bengisa bana ba ndeko mso ba leki siko yango pote komeka ko tonda petit à petit siko ton bana wana ba zoya ba ye ko kuta mso ba mama déjà azana mobali na kati ya ndako beau père sikoyo tango ba beau père wana bazomona ke bana bazo donc kale so siki koti na ndako donc bana wana ba ye ba papa wana la majorité ya ba papa wana ba bande ko ça toujours ba touchement na bana wana oui majorité 95% ba beau père à l'époque babande ko ça ba touchement na bana wana au moins maman pa yebi mais maman obanga pe obuma problème c'est ça que maman à l'époque pour mibali bazalaki te yaz il faut battre la mobali na yepo et puis poto ya kalezara malili koleka poto siko ouais poto kala ozoloba vraiment ozoloba milingi ezobima ona munoko ezalaka mal ton biso to ya poto malili moko okotele ma 10 minutes libanda te il faut que poto kala to banda olata ba gant oyi ba gant ya oyi na russe ba gant wa misuni wana ya to banda olata mona écharpe faut chata 2 écharpes 3 écharpes pour se protéger poto kala ezara même na okena ma magasin ba dudu na ezalaka te biso dans kala to banda olata ba dudu vraiment oyi misuni wana do tango la tango okomi mapekanesi gorine tellement malili ezalaka makasi sikoyo ba mama wana so azuma mobali na ye ifa donc ba bande donc ça veut dire que libala ezalaki bande ko lengela mibali wana ya kosakana te ziko mibali wana tango ba mama wana ba ko bengisa bana na bango yobi que déjà moi so déjà bima na ye bo umela déjà siko ko mumona ba ko mumona ba jeune fille ba ye na ville po biso to yande ezalaki neti concurrence de comment tu concurrence ngana bengisi mwana nga mwana na ye yo po bengisi mwana na yo do ça veut dire que na ville wana to tonda ki ba jeune fille po ba mama na basala musique na bango mwa so oya le but na ngeza ki ba bengisa ka bana so ko bengisa mwana to bengisi leki so bengisa leki to bengisi mwana ndeko to yaki ko tonda na ville wana ka ba jeune fille à partir ba 10 ans ba 11 ans to zaki bele to tonda ki ba bengisi ba mama na biso ba bengisi biso sikoyo à l'époque ba tonton wana ba mibali ya ba mama na biso ko sala biso ba touchement parce que donc ça veut dire que basi bazala il faut ndiro le kanango ebisanga na beto le solo mo abongo ngakuta elekaki na activité parce que na chaki barrière mais ebele bazaki na choix te
on dit papa on dit yokana ka on dit à l'époque on dit yokana ba on so ba mona ba nyonyo ba yeko ba fioti ba ye ba fioti ba ye na mboka donc kizunguzungu zo bango et puis bazaka so ba yebi ke mwana Mama Janine mwana na ye, jeune fille na ye, mwana mikolo wana ba tonto wana ba komika kuna kosala ba feti kuna pa mama Janine po ba bi jeune fille mo azawana tanga zo leka bazo tala mikolo no muna ba tonto no so ba komo keleka pa Janine po ba bi ke jeune fille mo uti Kishasa kuna azakuna. Mwana à l'époque nezage. Donc ba papa wana sikoyo biso ebele ba leka vraiment ke ba viol. À l'époque on mona ba papa on ebele ba viola ki bana basi na ba ebele et puis eloko ba papa na bande koloba avant ba ça on ba olambo no cerveau parce que tant aux ans 11 ans 12 ans aux ans likanicité ke obima na mobali ya mukolo bongo non il faut ba moment ba tchana makanisi na monte ke mwana oya zana 11 ans objectif na été objectif na ezate ka bimana tonton mora mukolo tonton mora 40 ans 50 ans non na 16 ans aux a besoin kutana mo jeune garçon moko boyi génération na yo mais à même aux en a 20 ans 25 aux mona boza peu près soko moni ba actuellement ça parce que avant ba sala yango ba lavaran ba o laver no bino bana cerveau ndeti nga ba camarade ya beau père nanga ba oya na ndako ba bande ou laver nga cerveau ba coucher ba o kabila nga ba mbo ba 100 francs à l'époque ya ki ba francs ba o kabila ba francs ba coucher non bon tant déjà ba o kabila ba o somba ba course yaka o ke marché ba ke ba sombelo bilamba bani ça veut dire que yo za mwana on za ba âge wana za ba 14 ans ah ben oui à l'époque yo za na 40 ans ba 30 ans moi na 14 ans ça veut dire que à l'époque ba tonton wana oh ba leka na activité ba sala ba touchement parce que donc ça veut dire tant ba moni ba jeune fille ba komo ya et puis ça ba on dit qui pelekese ngana ebi belé ba ça ba viol na kati ya famille nanga sœur nanga beau-père nae akenda prison ça veut dire que tant ba papa wana ba tiki ba touchement na ebele soko na po ebele ba linga olobate à l'époque biso to ya ebele ba zo ba tentative à touchement ebele ba zo ba tentative à viol ebele donc ça veut dire que ebele ba leka na ba acte ba beau-père wana ba leka na ba acte ma bena bana basi na bango ebele siko makambango yeko stopper tant bana msu ba komo porter ba plainte parce que ba papa ebele à l'époque wana ba kanga maki yango no moni makamone yaki ko stopper ba komi ko banga tant que ba komo kanga ba viol bana ba komi ko funda parce qu'à l'époque ce qu'on va bana o laver bino cerveau que soko lobby ba kuto benga na yo et puis kala les akitene siko banda ko komi belé ka les akitan budo boye boza biso de bola na studio bino nyonso ça veut dire to ba benga so ba benga ni okende wapi na malili wana okende wapi po ezaneti siko te ke banda ko komi belé ba achile me komi belé non kala bozo bana studio bino so emsu famille bo vanda ka wana na kata studio wana siko so ba benga ni yo okende wapi donc ça veut dire que ba papa wana ba tant moi na ya uti Kishasa ebi ninge pote fonctionner kati ba no laver au cerveau moni makamna osala yo soko funjo mono kozonga Kishasa moni okozonga Kishasa papa siko bana ebele ba seda mususu pe ba sala viol ya physique mbala moko viol mususu bandana na lavage de cerveau aso wana yo faut sala mususu pe banda na ba touchement d'abord mais en fait si tu comprends bien ezana ba découvrir basi ba boti na ba papa na bango na mi bala ba maman na bango ebele ba sala ngote parce que ba linga ba sala ngo parce que banda ina na lavage de cerveau parce que moi na 12 ans moi na 11 ans ko manipuler facilement viol wana mingi banda kaka tant moi na komi à partir de 11 ans 12 ans déjà ba bandi déjà ko salo ba touchement déjà ba bandi l'envoie au cerveau ba comment ça neti menace moko boye ke soko sali to mona to zongo so Kishasa ba soko lobi na mama na yo boy to de ça veut dire que mukolo ayebi ndenga ko manipuler mwana oyo ya 12 ans mwana oyo ayebi no poto ta ayebi makam de ça veut dire que ayo ko kuta situation moko boye oyo comme na ba menace moko mental OK traumatisme ça veut dire que mwana aoye baté comment réagir
abiso ko yebisi mama na yo ondimela yo te mama na ondimela yo te akobenga na yo boy papa bana siko bana misusu mona akoti malili ça dépend ndenge mo nini a réagir et biso no tozana mental moko te ya ko supporter likambo bana misusu baza nzunzu de nature mona pumba mo ake funda bana misusu mona tellement ba laver au cerveau comme banga moto ko boma yo donc ça veut dire de papa na papa ebine le loko ni na bande ko lobana mwana wana po a maîtriser mwana wana mingi pe zaki viol vraiment ya viol mbara moko viol mingi bandaki nanu à laver no cerveau bandi na ba touchement ibanda no mabele ba oza mwana mki ba mo fino mabele ba bengo yaka je vais pas siko viol musu au moins ba viol ezana ba niveau belé viol musu eza ba viol à douceur donc ça veut dire que mutao linga violer ma memi on a douceur que yaka boy fungwa no natale mabele ngo akomo simbu mabele donc ça veut dire que avant bandana acte il faut personne au sentiment pour akoma na sika wana donc ça veut dire que mona oyo yebi mobilité babandino tikola kisone loko moko boye onanu e bandino na sentiment ti okoti na likambwango kokasate que soki na mitiki parce que na lingi non parce que ça veut dire que naza mwana donc 12 ans yebisanga 12 ans mwana 12 ans papa 40 ans parce que papa à l'époque na 30 35 ans 40 ans à l'époque on a to biso toye vous comprenez ça veut dire que on lave mon cerveau et au bandina ko sakano na nzoto na ye parce que moi na non ni pe ça la pe ko isa mibali ezara parce que quand on voit beaucoup plus de moto avant na moi standa ko mwana na ya mwana mwasi na ya uti kongwaye akomuluka bimana ye mwana ndeko mwasi na ye auti kongwaye akomuluka bimana ye donc mwasi na ye ozakani na ndako en fait esprit on ezara des fois habillement ya mwana zo ba kolata tina kata ndako azot pour bana musuna poto akoma akomoleka liboso papa siko ekoma osala mamwe na kalesona siko esala maresusu mingi te par rapport avant siko yo même obensi mona basi basi siko bakome belé na poto à l'époque basi bazaki belete tant au moni mwana jeune fa yebongo siko yo tellement que o va ine moi sono o lele ya trop okomi na besoin changer okomi mwana siko eloko moko sikeye na ndako OK ozomona li problème ngene ezalaki siko mo makambo ne sala ma mingi va mate poto komi e belé kalezaki miso va ine moi sono miso 10 ans kaka yo gutaka po basi bazaki belete so kangi mo mwasi na mbo gotie na palais kaka ye mto bandu saela so lingo mso o tromper o kepa ba mindele nde ba congolais belé ba banda ko ka mindele te obuno ozaka na mwasi wana kaka uzana eka siko tango mona eloko moka sikeye eloko moka sikeye miso mabele telema mo nini moni siko yo okomi siko ko tiela mwana na makanisi po omoni ti eloko moka sika kaleso sikeye palais ngo découvrir kaleso mwana wana ya kande nini po ozomona sikoyo donc ça veut dire que ba te belé ba bomba na ba secret ban ba génération na biso to bomba ba secret et belé nga grande sœur nanga beau père na ipo to sa papa moko mais maman mon côté maman na ipa zakina mobali maman mobali n'est pas kota prison mobali ya maman na ipa kota vraiment prison donc ça veut dire que ba viol à l'époque wana salama ban ba papa wana ba beau père ba sakana na bana basi et belé siko likamba Honorine ça veut dire que na âge ya ki 11 ans jamais rosa ke a linga mobala tante na non et bandene on a manipulation ya cerveau ça veut dire que tant mwana ya ebisa que maman ngana ina longwanda ku papa abimaranga ça veut dire que yo ole ozana makanisi ya kibo mama letini yo personnel ki na mwana nanga aya ebisa nga mobali ndo abimaranga donc protéger moi nanga donc benda moi nanga biso yebisanga donc ça veut dire que moi na tango azo yebisoli comme il fasse se sentir qu'à en sécurité mais yebiseli pe que c'est ni ya bien yebise ya ko telema boy parce qu'il y avait pas l'amour moi na ozo bokola na bolingo moi na ozo parce que au moins bana ngo bayaka na tanga yi azo mona différence entre bana na yo na bana na yi amona ba maltraitance moko bo ezalaka ya se ça veut dire que tant mona yebisoli kambongo ole ozana mawa ole ozana na choc mais yo mbala moko ozu yango ki bombanda mwana doki eleko elekana Honorine na mama na ye parce que nga mwana onga na boti so na biki ba parce que on est à viol parce que mwana aza mineur tango déjà bimi na eza viol
parce que yo moi na mineur ko bima na été 11 ans. Donc ça veut dire que tant makambane banda tant ka honorina ya parce que papa na bazela te que yo mwana akola te tout tant mwana ye déjà banda déjà ba touchement. Donc ça veut dire que honorina koli nango tia comme tela 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 après le mwana ndako na 17 ans pendant 7 ans à d'attouchement. Si comme mwana oye batendeni na oye bisayo banda po e banda déjà bo mwana po avant papa na bazaka avant salo yango il faut bandana ko salo lavage de cerveau. Donc, et là, on a bandé ça, moi, pour moi, et ça qui viole. Moi, mineur, 11 ans. Yo ne ozana moi, 11 ans, so ko bimina ye, et ça bolingote. Et ça parce que, on lavait cerveau pour beaucoup matina point. Yo m'to dévierge, à l'époque, biso to ya biso to zaka vierge. Pour, moi, 11 ans, ya kishasa, et ça, na 11 ans, ya sikote. Donc ça veut dire que moi na yeba ke lokote c'est papa na muta dévierge qui ça veut dire que on a royate que na ya comme ba maman na leki na non ça veut dire que mobile nous ta la venga cerveau type viol donc ça veut dire viol les bandai quand tanga yaki na 11 ans wana donc ça veut moi na mesani nango a mesani nango parce que ayeba ni na wolbate parce que ça na protection te mingi o eleka bongo il faut ça veut dire que ozo banga o boma libala ya tante na oboma libala mama na yo yongo mingi leka ozo ba tendeni a réagir na ba situation bon parce que e umeli ba e belé ba beau père wana ba sala ba viol pendant ba 10 ans banda zoyo ti o comme na ba 20 et quelques viol donc ça veut dire et comme les likamba bo meseni meza bo mesenité réaction ya mama na Porsche tant ba yebise likamba bon yem ola zo sora zaki mwana na ye peut-être l'ingéza différent. Mais le quoi ça moi na été yé ola zwango na angle mususu parce que ça ba angle belé parce que tant déjà mobile na zubi mana mwana ça veut dire que ya zwango na angle ki bombanda mbara mo ke banda ka jour wana maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokitina metro chateau mutia da kayau awa ah uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba saka mon ndaza bo asaka so mina lula metro papa mukoro bo ya takota mukata biso beta linga ba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azama na mboka maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo par partout dans le monde Nicole Malonga awa toza maman awa toza devant vous toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3 awa naza na produit spécial ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola batampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamuno ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ma hanche munene mipende munene maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche voilà où est vindi ça awa on est vindi non yo je m'en atte oh la camotte eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekokikoki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite tellement vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo produit oteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste voilà oyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oyate nango Nicole Malonga olazwa azwa una angle mususu ke donc c'est que
abimana mwana nga sali mwana nga mabe parce que maman boti mwana tonga mobali nango bimina mwana nga sali mwana nga mabe donc nous avons un angle que ya viol que bimina mwana pour manipuler mwana muke ça veut dire to bimina ça veut dire au réussir ya manipuler cerveau na ye ngai na nous avons un angle mususu que mwana nga sali mwana nga mabe mbala mo il faut mbala mo to benga mbila kweya eza ba mama ebele pe basala bon to mwana yebise likambo pam ebele ba papa ebele bakangama to moni makamone s'arrêter pour ba papa ebele bakangama bana ba mama musu ba yeba protéger bana tant ka mwana yebise bon pour ba bengi mbila mala moko pour ba papa ebele bakenda prison ozo comprendre mais mama tanta honorer na zoka on a angle ki bombanda parce que za mwana na yete parce que moi, je suis anglais qui m'embande. Moi, il faut le protéger ye. Oye ba ebanda kindenge nini. Et loko ni na yebisa ki yo. Mais ya linga ikutu ko ye bate ebanda kindenge nini. Ya moni on ki bombanda mbara moko. Ça veut dire que moi na se sentir na insécurité. À garder moi na garder pe mobile. Na même date. Après rapport wana. Après rapport à garder moi na. Ah oui. À garder moi na. À garder moi na garder pe mobile. À garder moi na garder mobile. À motel là-bas. À motel là-bas mais réaction yepona ye atikala toujours dans la même position que donc ça veut dire que honorer ni mbanda na ye nzoka nde likambu tango likambu ko tala sikote tala ibanda ndenge nini ibanda qui viole d'abord et puis réaction ya mama wana même honorer na continuer ko bimana papa na bima akomo bimana na vengeance parce que muto il fallait que protéger nga te. Parce que tant maman, on a besoin de Kambabongo, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir parce que c'est le moment qu'on viole et tikalaka. Quand c'était que ça, tout comme on ils arrêtent toujours parce que quand il y a mobile liboso, il faut les bien. Sur les qui n'ont viol et tikalaka traumatisme. On se comprend. Donc réaction à yende et pour ça qui honorine peut-être à continuer sur le solo bien pour déjà les autres déjà pendant plusieurs années parce que tant azawana tia ko ça 17 ans donc ça veut dire que pendant 7 ans 8 ans babande ko honorer na mesana na ngo MC mobali na liboso eza papa wana tant maman oyebi yango ozunga mbala mo ki bombanda et kende pe na ndenga ki bombanda parce que j'avais besoin de cet amour, j'avais besoin d'assurance, j'avais besoin sur à côté la situation moko boye na bomwa na naïve on a besoin il y a soutien moko boye moral le soutien moral wana ezanga ki yango moni bane bele ba kutana ba viol vina bango ezara basculer sur moni bane ba sala ba dégâts bane ba sala ba makambo mabe parce que akutana ki na donc ça veut dire à l'écart qui n'a pas viol à l'écart n'a pas vie moko boya mabe pour accommoder na niveau wana donc ça veut dire que encadrement za quitté et puis n'a pas viol il y a beau père na wana et même il n'a pas nzela moko boy ti donc dès le début azaki bien dès le début déjà vie na est bascula qui par rapport à viol wana parce que moi na 11 ans ko c'était que tant moi na 11 ans bimina mobile na OK aibi mobile non azaki mwana OK ba manipuler qui est ba lava qui est cerveau 11 ans jamais rosali kanti na botura maman lek na mobile non na ajwana eba ino mibalité donc ça veut dire que ba manipuler qui est maman de akoki ko gérer donc ça veut dire aibi ko protéger moi na ndeko na été parce que tout simplement za moi na été moi na nga tant na yoki likama bongo mbala moko na uza paniquer très bien. Ezali première partie émission na biso le temps to remixer Chancel Mbemba à demi-dié tu peux simbote belé boss dit David Mangaya ya Fanichis Bambote belé na ya papi matalata matos miroir d'Angola d'acoche ta patron son excellence Junior Toyibu Mokonzi ya Gombe mbote belé peso ta la biso et puis honorable Patrick Monyomo ya PC mbote belé Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière monté maman Jolina Tozoladio Morimo ke mbote belé monté maman Grâce Tozoladio puis tu peux simbote na Silva Anderson Calvet Claire Bilambe belé Messi Audi TT dit collection chaque année qu'on dit TT Sylvain Dexon Bambote belé puis merci pour notre soutien au Sabiso Fabrice Masamba Red de Mouta English Fada père banglais na rat Angleterre mbote na ya Gibaina colonisateur de la SAP moté mama Sylvie Baina maman Felbertine Samba Moisi à docteur Samba Michel Ochudi na rat Birmingham Bilambe belé na pesi mbote belé roi Bilamba grand calé amboka Kelly Tsumbu OGEPS de Paris tu peux s'emboter
John Condé de Grâce, Santiago Abungisi, petite sœur Nakuma Nadine Condé, donc garçon plaisir, Santiago Bandeko Bayebi Bango, pour contacter Bango pour présenter ma condoléance dans famille Condé et Mobimba. On a battu remercier tous les locaux pour tout côté des impactés, émission. Eric Mandala, Maria Piron, donc, bon, tenabino, on a battu soutenir en balinganga, oh, bouton d'amour, bouton est bimé dans la plateau, ouais. Ah bon? Ouais. Donc, mystère eza na bo consommer en banzi mbouya kitoko makasi. Très bien. Mystère eza ba consommer. Ba conséquence nini o le loto ko sola ya bano ba yiba na bo monde na magasin pour na ba momuso ezara de lieu. Il y a des choses aussi, il y a pena ba karma momuso uta na biloko neti ya ko yiba na magasin, ko yiba ba shekula. Mona mutu musoza minere de ba koti ba gère au kota na banque musambongo musuko ndo iba bilamba na ba boutique na magasin lelo est-ce que ça peut ba conséquence ba fi musozo moni na nzela moi si kitoko mazo mériter libala terre do vivre aza heureuse parce que aiba trop na vie na ye asala ba shekula est-ce que ça peut ba conséquence ni oyo lelo expliquer biso na nzela ba ndeko musu basala ngono eza encadrement tozonga kana na biso ebele ba ya poto esiko komeli nde esika ndenge ko fonctionner. OK. Ebele ba ya poto akuti tante mo ba yibaka ba mimi kana masolo. Ebele pe ya akuti tante mo asa na vitrine net na Belgique on a popo pa tango yo ye tango ba bengi so des jeunes filles ba yibike non il pour okota na masolo. Mbalamo ba initiation mbalamo izaka initiation esika oyo komela. Donc, si vous avez un parent moyibi, ça veut dire qu'il y a un mémoire beaucoup de yiba. Ça veut dire que vous mettez ça nango déjà et vous commandez normal. Mais ma kamsu biso tozo mon nango, ma bé, mais pas na normal parce que a koli nango. Yiba. Oui. Na ke na yiba na papa na maman nanga. Si vous t'en yozolo bango c'est parce que moi na mutu parent mutu fa a orienta kai. Orientation et ba parents est important. Orientation et si ka yo zale, si ka Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Et c'est très important. Vous comprenez? Si vous avez tambola kana ba miyibi, même vous avez raté un jour, rolinga po meka. Constamment, batbazo yiba. Et c'est un peu que, papa, meka nan. Ça veut dire, ozana bango tout le temps. Rolinga pe un jour au meka pe. Ça veut dire, et si kanyon so aux environnements, aux salles là, par rapport à l'environnement aux yozali. Si vous avez un bâtiment, basimo salaka kindumba. Basalaka kindumba. Yo salaka kindumba te mozakana bango. Un jour au sala. Vous comprenez? Un jour, vous pouvez l'ingaper et tonton mon bébé au CD. Vous savez dire que tant que vous avez ici, que entourage oyo, bah vous savez ma kambumo bo songolo pakala. Kulinga uzala wanate parce que belé ba innocent ba kenda prison. Ba kenda prison parce que azan entourage moko bo sala ramabe. Tant ba yero kanga bino nyonso et belé a na poto. Ba bete ba prison ya ofele. Okendaka na ndako moko bo bateka drogue. Mais yo me la drogue to teka drogue te. Tango ba yero kanga bino nyonso. So ozana avocat makasi te obeti 10 ans. Obeti 5 ans. Ba te bele na poto ba beta prison na likambu na bango te. Parce que azaki na entourage o esala mabe. Yo sala no ngote mais ozaka kuna, okendaka kuna, olala kuna, oliaka kuna.
tant mbila ye pou ayebi ke ndako wana bateka donc pou ba mimi bino nyonso le temps où c'est justifié msusu obeta msusu 3 ans 4 ans le temps où c'est justifié que yo sala rangote ba na preuve te ba yo zo ba na ndako bat bateka drogue déjà mundele pa kanga déjà bande ko filo benga ngota pembe pour YouTube pembe bato bateka eloko wana pembe on comprend. Donc ça veut dire que mundele pa kanga yo bando filé déjà pendant plusieurs années même sous plusieurs mois. Tant bayaka okanga parce que déjà bazana ba prévenir so. Siko tant mukolo bayaka okanga soki ba kuti yo na kati. Ba memi bino nyonso. Donc ebele ba côté ba prison ya buzoba. Ça veut dire que environnement na il faut ebele esika zo cha lokolo comment. Donc ça veut dire ami ozo tambola na so ebi kana vie moko boye kozana été. Parce que ba mélanger bino na saki moko munde. Donc ça veut dire que tant ulikambo ko ya ba rotala teke yo ba oyeba teke yo mwana malamu mwana mabe. Ba oyeba ke boza ensemble donc ça veut dire que bo fonctionner ka ndenge moko. Yango so ozana basi so ozana yo mwana mwasi ozana ba camarade moko boye basala ba vie mabe basala ka kindumba o ba camarade nanga bango ba ngana sala nanga ngo tete tango ozana bango se ko sala rango tango yo yebi ke ozana ba camarade bokola ensemble ba zu orientation moko boye faut pas ozana bango il faut s'éloigner oh tokola ensemble te bango ba koma batu mususu ba koma parce que soki likambu ba kokangela bango na ndenge na musala o bango basalaka yo rozana bango te. Donc ça veut dire que moi ça même moi ça libala il faut ba orientation na yo nani ozana yi oza moi ça libala ozaki na ba camarade bokola ensemble ozana batu oyo bazo tambola bien par rapport ya caché na yo par rapport ya titre na yo parce que koza moi ça libala ozana la titre moko la ti couronne ya muto la ti kombo ya muto ozo tambola na kombo ya mutu ndetinga otambola na kombo ya Mige Niema otambola na Chantal Niema so okomi mwasi ya Mige Niema okomi na kombo ya Niema tango ozo tambola na kombo ya Niema ça veut dire que siko ozo kende kombo ya mobali na yo bandolanda yo ça veut dire tango makambo yo sala mbamo ba omona mobali na yo. Ça veut dire que moi ça libala otambola na n'importe qui te moi ça libala fréquenter te ba célibataire o fréquenter te ke basi moko ba finga mibali parce que so ozo fréquenter basi ba finga mibali ça veut dire que okozana ora wana kolanda yo pour mona ngoza normal yo pour lingo sala oyo bango bazo sala. Donc ça veut dire que fréquentation na biso nde eko différencier biso ba nani tozali. Donc ça veut dire que muto boza okola na ye muto boza na ye kozana e karaté pour ebi fréquentation na été voilà. Donc ça veut dire que bateau bazami yibi ça veut dire que fréquentation et sika ba komela fréquentation pe et même ba ona banzela wana tout simplement très bien merci beaucoup na passage na yo to retenir nini mistula na passage na yo na passage na ngai passage na ngai zake fréquenter n'importe qui te so comme na stade moko so comme na niveau moko boye pour na ko respecter ba valeur na yo pour na ko respecter ki bo moto na yo. Donc ça veut dire qu'il faut pona nani na rozana ye parce que mutu mususu arobe biselo image vous comprenez yo ça image no za boy tellement rozana un tel ba mo na bino rande moko. Donc ça veut dire effort no so sala et ezala na impact te parce que ozo sala effort mozo tambola na bato mabe ozo ba ke ngana zala boye te mais bazo mono na bato bazala boye. Ça veut dire passage nangé ça vraiment batela image surtout moi si n'a pas ça mi conseil pas basi. Donc tant on commet déjà moi ça mutu yeba nani oza na yena na utambola na yena na ubimana na donc ça veut dire que il faut changer orientation na yo total voilà. Très bien merci na bandeko to balande biso to kutana bino sumba la sima pona ba sujet mususu to analyser na mistula merci. Son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet,
carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés. Contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau daka yau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka somi na metro biso batalinga baleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamuno ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche voilà oyo evimbisa awa ola vimba non yo somona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo apodi koteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga